tout l'ingaraté tout minimiser baninga ce qui ozui. Dans le bien pourquoi? Pour magambo comme kende mabe qui mutema mabe ils ont kota na magambo na biso yango zo mona tozo évoluer to progresser te. Soko kutani net na horoscope na zuli sangu boye obosani keno yoko leka ba poser sous muninga mso question. On comprend to préparer lobi na biso na bien. Soki mutu moko azosolola no mabe ya baninga e bakeno azotimola libulu pona ye moko. Encore de yo moko muni ba ministre ne ba oleka ya bamboka na bepai. Ba grand personnalité mutu bayaka awa. Donc na Congo ezaka biso na ba fali mutu to yaka wa. Na zala actrice na yo. Na salara na yo, na zala pembeni na yo. Condition ezate. Condition ezali ya mobimba nde na sabowe. Condition ezali ça la demande. Il y a 2 ou 4 photos passeport. Si on peut sengi un papier identité. S'il te plaît. Netinga na landaka muto alobi mabe na nga soto yoka na raté. So na un problème na otata na yoki net émission nga na talakte. So na yoki quelque part muto mo azol ba mabe na nga eke nga neto sololaka na olandela nguti netinga Batista titoko kufa ako ignorer ngati. Falloir mfumo mputu koko swaga mfumo mputu ya vrai mfumo mputu. Nazo la tabilamba ya lelo ngai. Ezate ke no griffe mo batu basalela yo ye nango. Biso tozo mama. Nazo ngana solo no magamba. Temenga na osala copie. Oh site nini? Oh site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, chérie, Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est liée. Jolie Pelé Pastoral. Fonchi Dolo. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi, Kongoma, Elengi Ma, Dania Smith, Elengi Ma, Teresa Bilenga, Elengi Ma, Grâce Misi la Sexy, Elengi Ma, Kongo Chérie Chouchoué, Elengi Ma, MC Soleil, Elengi Ma, Balobi Congo elengi, Congo elengi, Congo elengi. Balobi Congo elengi, Congo elengi, Congo elengi. Eindi. Tout le monde déjà ba liste mabanga na mbeli bino nani balobi artiste na bino bolingaka. L'artiste le plus sollicité. Me dit comédien na bino. Babi Yemoko José de Londres Sida Bilé le facile à garer. José de Londres depuis Nambié de Sousoulelo. José de Londres te comprends tu es à Paris de Tolobara ici c'est Paris. José de Londres normalement afin d'aller en Suisse. Pas trop de polémiques pour Mikolo na linga sur polémique trop tena dosé. José de Londres bonjour. Bonjour la sexy. Ça va? Très bien comme d'hab. Ah ouais, dans la Concorde, José de Londres, dans l'hôtel la Concorde, tu as compris, aux allogés dans la Concorde, au dépôt, il y a en Suisse. Bon, on a habité. On a minute, toi, en Suisse, toi, en France. Précisément dans l'hôtel la Concorde. Mais l'hôtel, bah, ça, là, on peut se reposer. Voilà quoi. Oui, mais dans ah bon? Merci.
bana poto pena ya kin balinga ko makasi osala musano bien. Ouais. José de Londres, tout le monde actualité. Na monaki émission Mike Lokamba, asalaki na Kinshasa na ba acteur na yo. Ba tebele ba benga kinga ba comprendre ki lisolo ngote. Bon, tu éviter ce qui erreur et ça par la biso erreur et ça de vérité te éviter. Mais tellement yo moto leader ya groupe, yo o ko éclaircir surtout ba fan no parce que ba benga kinga yi ba to benga kinga de Londres artiste nabino star nabino yo. Mais ka ko éclaircir. Yo za na poto. Groupe na yo otika ki na Kinshasa. Comment se fait-il groupe na yo? Ba to ba sala na groupe na yo. Ba benga ni yo. Nakacha groupe donc tout le baba travailleur tu vas travailler peut-être moi à moi mabé donc bateau basa na groupe no ba benganyo c'est dû à quoi parce que ozo umla trop na poto tozo qui peut bangote tozo répéter na bangote to ezaka kandara ozo pesa bango ben yo lo bi otala ke mission olanda ke mission no tena talaki otala ke mission ba propos ba tena ki oyoka ki mutu moko a déconner lo bi ke no to bengani président Motomokonde na la fin à lobby que José de Londres trop poteau. Talagite seko talagite non. On les a ba titre na bino bochaka pour botali sabato émission. Ba pétion ndé ba yebi que no vina bango za la rashinga malgré vina bango za pa ngate ka pa nzambe ma travers nga. Donc ba acteur nga ba actrice nga ba petit nga ba collègue nga. Donc bango ba yebi ba ko déconner ko tout moko ta ko uzata kanisa ke to longoli président lo kwa vina bango esuki mais ce qui président pas zo déconner pe ba ko longolé trop poto bazo comprendre trop de Londres te ba ko longolope non naza on a poto pona ko lukela bango nanu si so na siro ka ba ke no tindenge zawa matos tout autour na ngo président ta tindaka na lagi na kin to zaki ko débrouiller to lagi na matos te Nzamba sala grâce nazala ba kotonde et sala kino to jumatos donc nga nazo sacrifier vinanga pour bango bazala laisse ba tourner na ba bonne condition groupe éclairci bato groupe ezana ngona problème te zo fonctionner bien donc oza toujours na groupe na yo on est à groupe nanga na ba petit nanga comprendre donc toza pepele et lo weza tenga la talagi mission na talagi bato babenga ngande babenga ki no to landi titre moko buye balongoli na mouvement balini bonga pona zakapena trop internet te d'abord maramba ba Facebook ne bino zana ngana zala na onti na zala na Facebook te mais na yoka ka o basali lo Facebook moko buye si de Londres apesa ngambo te na Facebook eza yote ngasuna na besoin apesa moto na benga on na téléphone ben ouais. Alors banga ko toto sala émission konga no ya Paris to kuta na hôtel boy na ina makamba hôtel nga ko hôtel na yebite Facebook moko de José de Londres yo moko tant to solo na téléphone sina yebisa ko no to kuta na hôtel on a comprendre de Londres moko na Facebook akomela nga grâce no ya to kuta na hôtel to tourner émission na bi oh ndeni ya zo beng sanga na hôtel to tourner émission to na hôtel mais to et là le bata na bar ye hôtel mbala moko siko hôtel lo bela roni ya makama beno pour le londe to kuta na hôtel to salima mama be tu as la place à poser tu as la Concorde s'il te plaît on a Concorde yo moko moni ba ministre ne ba oleka ba mboka na be pai ba grand personnalité mutu ba yaka awa donc na Congo ezaka biso na ba fali mutu to yaka wa comprendre on a vu na ngai ba grand prêtre de la forêt to kuta na kawa on comprendre les place moko boye soko lingo boule vrezaka tekno pour foza na lar pour ya obini José de Londres vraiment to solango mais José de Londres na sa ki émission na 11 Lusolo na PC 11 Lusolo mbote na sa ki ba na o ba na mo na ba photo a otala na obi non ça va katsi o kobeba na ensemble comprenez c'est l'ambiance de l'émission nazalaki na Sonia na on Lusolo la lobby ba émission na tunde na émission na bi mais pourquoi yozo kende Kinshasa te baninga no bazo kende ba de Londres bazo kende ba duchesse bazo kende apesi réponse na émission ou soit to landele émission pour nga ko se likambo te je dois respecter mon travail faut na respecter pe ma lobananga on sa lobby na émission a lobby bango tan bazo kende ba Kinshasa wana na sala pene émission na la duchesse ekoti na tongo na tuna ke pe même question pona lobaki ke na rotuna ba acteur tuna oyamba alobi ke bino bozo kende Kinshasa
bozo kino osala eloko te na Kinshasa ngo bozo kinde soit disant mais nga na yebi ke yo loba na ki non na ke tourner pièce mais awanga na lobi ke bokina ko tourner eloko moko te bolandela bino ka ba momi na bakini wana. Ah bon? Boye mtalobi azana ba raison na isala ke no alobango par rapport à mso area okina ko sala ba makambo danger oya zo kanisa aza petit frère nga na yebi ba calcul na été bon nga pe Nathalie yango te pour Nathalie yango te mais na yebi ke no ndena sorola kana soka yebi ke no grand frère na kitaki kina ko ba bêtise te pour na ye a respecter bino na bi ataya kete bino na ye ndenge moko mais tuzambatu mabe zate tuzala ndenge moko te ya za mutu ngape na mutu tuzandenge moko ngo bateke soko ke kini ndo leki batu bana poto to soko za na poto ndo leki batu bana kini biso to kenda ka mutu na mutu eko za pe ko sa no eloko te me ko ta la famille maintenant vous comprenez des choses là na toujours na Suisse. OK, je sais de Londres na sali émission na collègue na yo la duchesse alebi ke va trier sélection ba acteur comédien bazo kino beta na États-Unis ba poni pe na ya Kinshasa pe Irsil Pechanga na silabisa luna vie de loin mais na pas loui est-ce que na sélection wana ba poni pe José le poto ebi ke yo za grand comédien so ba poni te ola osiliki sa mokili no non moni to kitisa ba acteur comédien te elingolo bateke no so ba ponio nde yo leki batutu na ko jouer comprendre ce que ba na besoin ya 5 ou 10 personnes na Congo toza 10 te toza limité na 10 personnes te et puis on a poto soto bito bana ko tanga bato msu musala kam te mema bango baza ebele ba msu na liste no bazate oyo ba yena be fort personnel na ba on a liste na ba kozala ingolo bateke no soki yo zali ndo leki batutu msu ba cheyo poza camarade ya le spectacle vous allez vous a demandé na ba fan vous allez que no mutu azaki ko koma bosorola ne bien vous comprenez pas tout linga te to minimiser ba ninga soki yo zui dans le bien pourquoi o makambo ko mokende mabe ki mutema mabe izo kota na makambo na biso yango zo mona tozo évoluer te to progresser te soko kutani net na horoscope na zuli sangu boye obosani keno yo ko leka ba poser sous muninga mso question. On comprend to préparer lobby na biso na bien. Ce que mutu moko azo solo no mabe ya baninga e ba keno azo timola libulu pona ye moko. Oza conseil sida bile l'état gembiaka mutamona trop. Ko solo ba bongo yo bazo trop ba calme bazo fina yo trop bazo nyata yo trop ndeni. Na lobby par rapport ya mabeza la te pona liste ya bato baza awa je crois ba pona 4 personnes. Ezali Duce la duchesse Meta Nangai. Donc en Europe, tu as 4 personnes. Mais l'ingolo bateke no na 4 personnes wana biso to leki sia tout na ko jouer. Mambo sia tout la sala ko banana kisa ti awa na bato tout bazana katso na moko te na salia. Jennifer bazuete wana bino nde bo fineye bazwa ete. Tikanga na silisa. Non edo kaka. Na bato misuso bazana liste wana. Jania bandai musala na ba bandaki te ba like ba fan ya Janina ndako. Comment va se janete? Ya on a zo solo na yo. Na uta peso réponse ao. Elingolo bateke no soki yo ba ponio, ezana bato ebele baza mayele batanga me basala kate. Bato muso atanga te mana poste na musala. Est-ce que za mayele to travailler bien ko lenka bato bazangi musala? Na liste ya bato bazana kati. Ba mama mabele obiso totala na ba couper toboka na. Mabele to lobela série na bino. Mama mabele na to na ba mpe ba no soye. Série na biso na série ya kala ezalaka te to sala musala. Na ndimite ke no na liste ba che ba Irsil ba nani ba Meta mutaleki li patina o jouer zate. La et puis en pleine émission. Nazo revete me salinga passé ya omona keno mutu moko a osé koloba keno o ba poninde ba merke ba o batikali. Donc ezalo kola ngai mettre pas indenga formanga pona zala lelo José de Londres bazunga bazu mettre pas etenal bakena leki yo format déjà nani yo format nan de Londres mais l'accès par exemple au moni Meta ngam na salaye au moni Joël o ya métis ouais maserika no maserika o ya pembe wana kitoko wana o yo moto salaye botanga na 3 pona ndima ko za grand Joël après na Joël
Moni Bibi c'est Sierra oya bala en Belgique. OK. Oya mundo na ebié. Voilà. OK. Ba omoni Kalouji ministre à Rankine. Omoni Patrick Engambe. Omoni Pichu de Panama. Tu comme déjà na combien? Non, quand même monter un peu ba irsi basila bango. Tu bo bango ba bima pas président Lombe. Batu na lisoro na olobi na tang no droite. O nga na sala pe boyebi. Na tangelio défi o pe batu balinga bango trop et puis na nzela musala on sala que no se retrouver na poto. Delandelo okolo banini par exemple, ce qui moto par exemple azo sala exemple kana lobi. Oza patron, oza na groupe. De l'autre personne film moko iko kota to sa je moko boy. To kati caméra ko banga te. Tata caméra za na ngala banga na ngate. Ngala zong sa batu na nzela. Zong sa batu na nzela. OK, zong sa maintenant siko na nzela. D'accord. Oko sa to sa je moko. Exemple oza na groupe, hein? Exemple te punga naza déjà na groupe. Non, li kamna lo ba exemple. To za exemple li kamna na lo ba na lobi ko wa patron wa na groupe. Non, na patron te naza ka président ya groupe. D'accord, oza président kas. Papa président. Oui, maman présidente. Ndena za boy na ngina nga Grace Mbisi la sexy so nga bien la sexy na ngina za la actrice na yo na salara na yo na za la pembe na yo condition ezate ezali ya mobimba ndena za boy condition ezali sala demande ya na 2 ou 4 photos passeport so peut sengi ou na papier identité. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Coquin ba carte d'identité. Na éclairci maintenant tout ça clair. OK, tout ça la jeu. Na lobby bien. Ngai par exemple des enfants de pembe na boy. Ozanga aspect physique moi boy. Na yo, nazo mona o aspect kutu ya lelo nga na yebi na aspect ya kala na yo. De là que ça. Comprenez c'est les comédiens. Je sais. De lancer de vrai. Tout ça comédie, tout ça l'émission s'il te plaît. Ça que la zone ça va tout nzela. D'accord, qu'on sera maintenant nzela té. Ouais. Na bungi son nzela. D'accord. Loba. Na lobi ngai aspect physique nanga. Grâce Mbisi la sexy. Na yiko beta porte pas na yo. Nabi boss président. Na ngina za la actrice na yo. Na jouer na yo na za la pembe na yo na fana na yo. Pembe na to na za na groupe na. Pembe. Mais quand to ba no tourner te no ba nous a toujours no ba no mono tous les jours parce que to ba no répéter. To ba no jala tous les jours to ba no za la séance à répétition to na temps à tournage. Na mono ka na ba séance à répétition kasi. Bref, on a lingi na kota na groupe no na koma mona musala na yo. Musala na yo. Bon nga na koma mona musala no condition ezate condition bino ba patron et pas ya bana basi condition ezate que de Grace Mbisi la sexy azana to la boye azapembe azaki to ko boye na kina na mbeto na naye na abattoir après na côté na groupe makambane ezala to ezala raté soki na kosi eza mabe po tokutaka ngo partout ezalaka soki oye na idée ya musala ke na musala na nazo ebisa mais yo mto tuninga nazo répondre yo à travers ba fille po batu mususu bayaka na de makanisi mutu mususu ayi alobi garçon na sepelaka na ye po na séduire ye facile na approcher mutu mususu ayi keno nga pena na sepelaka na musala wana mais musala nga pona sala ngo bien fona zala pa mu garçon wana ndenga jouaka façon na ye soki ngai pe na ye bala bakse un plus et quoi apporter loko bien oye na makanisa musala ata ba proposer eloko mabe en tout cas ba non papa na yaki pona musala mais yo moko déjà depuis na ndako. Par exemple, neti ba Grace lelo azaki ko envier Fali amoni ke no na kusala ndenge nini pona sur tout no makamso comme le banga ba Grace ba no ko lo ba kombo na ngate na réponse na yo mususu nani avant que tu na comme jeunesse na za pire petit a Fali poupa nga ba faire ba no boka nga ba papa chéri na za ko to chroniqueuse té boka avant te la chroniqueuse té o boka nga na za chroniqueuse té ba no boka nga non voilà ce qu'on a si ça idée na nga ko kata te yo poser question na lingi na zong so pe yo pe zong sangai eza pona yote eza pona batu dona cheka ke obaki exemple dona pesa exemple kwa tuzanga na yo awa yo pesa exemple ya kombo na ngate banga nini kasi obanga nini kasi ko tia kombo na ngate yo lo baba makambo na yo ngapi no lo baba makambo na exemple Inès exemple c'est là exemple Fifi. Quelle Fifi? La millionnaire. La millionnaire. Voilà. Fifi la millionnaire nenga zana ba jacuzzi na yiwana. Voilà, au monde na yebaki. Mutu moko alingo tongela ye ndako.
étant que patron ou bien babenga bango banani bato batongaka wana ba architecte alobi ke no pona lia fifi mbongo na kosa ke no na tsalaka ndako na koya pona cha litoi wana aina makanisi mususu mais aye na sima mabe comprendre donc ayaki na lukuta mais soka yaki pona kotonga ndako akosala dessin mo kitoko po bato ba pression bamuno ka saleli fifi la millionnaire lo mo propre nga pena luka na benga fifi na tuna nana salela ki eloko yo po ba salela penga wana ya kotimbongo mais soka yaki na makanisi ke na poussa na pembe na fifi la millionnaire pour na scroquer et na roya na scroquerie do azana ambition na oya yela ki ayela musalate donc bref poto zonga la question na yo ce que fille moko ayena bula musala so ba kenene ba proposer mbetu akoboya mais so ga yaki na tentation ata mutalobi mbetu te ya ko sala fora séduire mutu wana do ndenge yo osalaka to sa na lobi na yo koloba comme on a été de l'autre émission OK to lobi to sali jeu moko etikali 2 jeux to sala maintenant je sais de Londres au deuxième jeu après troisième jeu wana rubrique na cause d'émission to sa deuxième jeu je sais de Londres banda ça fait d'abord combien d'années avant na tuna question ça fait combien d'années aux Almsalo de 95 à Lelo 5 15 presque 20 20 quelques quoi on a 20 et quelques wana José de Londres kana ki na comédie na musala o ndebo sanga na ba fille ndebo sala musana binopo etamulaka bo sala na ba fille tokati caméra José de Londres album OK so côté caméra comme ya privé tout ça là on peut na mukili zong sa caméra zong sa caméra maintenant na ba netu au salé ya musala nayo au deuxième jeu José de Londres déjà combien de basi déjà assez à sauter na bango kana musana bino ndebo tonaka sauter ndeni vous comprenez que ça n'a raté na musala na bino bo travail na bana basi ozana groupe ata na groupe noté ba groupe bato mususu entre bino les entre vous des comédiens et des comédiennes José de Londres ça fait 20 et quelques ans azana musala oyo combien de momi déjà kana musala oyo na zuka actrice comédienne na balie to kusimba kotika osimbi otiki olali leki na abattoir combien de comédiens basi ba leki na abattoir d'abord José de Londres alobaka bien soki aza na besoin mwasi asepela na guna ye na nzela approcher ba comédien tout na monaka wana ba guno gumoko yo zana gumoko te bango to wana ba guno te ba sila ba irsi bango no tout ba meta ba guno ezate ba via bakozala ba guna nga metango bayaka déjà bazaka libre te bazalaka occupé baka na ba engagement na bango biso to koma bandeko nako proposer pete po simba te bazumarka bazuwa biso to alaka ngona kolinga te momi ngana lingaka na mona kena jomo boye et ça la moins faux quoi no sotate nazwaka na ngana libanda mais na groupe na mona ngo poto quoi ça t'est déjà arrivé de sortir avec une de tes fanatiques bon après nde soki na bimi na ena ya oyeba ke no na zako lingo trop mais elle ngana olinga na nzela na oyeba te ka fanatique na mun ke moi oyebi bien quand je dis que ça t'est déjà arrivé que obima na fanatique dans le sens que nga par exemple tout ça là to zabi sombale na ena la bitonton na se plan na ndengo joua ke ozana te bien ojara bien ba façon no sala ka eza bien j'aime na fanatique no na krakaka yo poto lo ba pe vérité à part nga que na chroniqueuse na za fanatique par exemple à José de Londres et arrivé au Pembala moko étant que fanatique au profiter na faiblesse wana aucun fanatique na mbeto bon izalaka wa izalaka pour déjà moni soko zo se pla déjà na mutu ozana 50% déjà ya gagner pa nae mais mutu mususu pe ko arriva ka zo linga yo étant que artiste nae soko mekika ka kolobane ke na sepe no to bimana nga fâché yini pe pona libela mais mutu mususu aye asali mascarade ke una linga ko tondengo joua ka mais aye ko lingo na bolingwa solo tango simba kaka na loboko boye amitiki boke mais mususu aza net ba esprit ya bana mikilia soka lobi aza fan kumeka kutu ba blague ti aza fan na yo soko lobi nge no bon lokola petit azo sepela na ngam lokwa na muni aza fan boye kusimba kutika malamuka ko fashe mutu lokola Esther Baleula soka bia sepela kana yo po joua soko meki romona binake non Charlie Lucano a comprendre Charlie Lucano veut dire ba lobi aza cameraman journaliste na biso a comprendre maintenant José de Londres qui peut aux tourner pièces mbadi boso enfin
5 ans passés na poto, je sais pas 4 ans passés. José de Londres na poto. Enfin, ma solango yango bato banozela. Tozelo na makambe bele toyoke bele. Oya mosala na yo enfin. Le moment est arrivé. Hein? Merci. Merci de reconnaître le moment quoi. En tout cas pour Nawana, on a félicité d'abord ma mère Sissi na Genève. Mère à moyen, grand prêtre mère, prêtresse, nakata ba prêtresse. Moi ça pembe à mon élève moi na ya. Ah donc moi na mutambongo pena mère wana ya blagarate. Mère Sissi donc ba coup de chapeau place Azali. Ndenga lobi a ochanga coup de pouce tina suka et puis remercier mutayaki ko encourager nga les sous. Il est pas artiste le kolanga artiste musicien as aza chanteur na masa na ngai ndeko na nga Galiano na bukumese ya Suisse na Simon Mbidi mutu akorojaka mindele téléphone ekozana na ba degré tout soki boucher kangami akosalelo na seconde sepeli do ba mutu ba encourager kinga ba bina nga no za artiste ba talent ko la te nini toko ko sala ngana se bango na lingi to zala na ba condition où eza normal ndenge to pensa ka loko apeto ba koto yo ba lingi ba cha ba moteur en marche na profiter pour lancer peu appel na za besoin ya acteur na ba actrice ou ba za na besoin ya ko jouer ngande pe na tourna trop tala awa téléphone sonore yamba na raté na préférer que na pesa numéro à bureau ou ba ko benga ponga na za acteur so ba biba benga ngai msusu ba dérangement aux la montre mais à travers yo peso ko rendre nga service so ba benga na numéro na yo na privé ko ba no pesa ba numéro na nga pour tous en moins facilité au lieu que sur la PSAP et moins rapide et plus simple parce que ZAP musala na yo bon na ndenga mabete pour na pe na massa na mona auto découvrir mikolo pichuchi tuka na ba États-Unis mona mai na ngabina ya yebi source na ngai pichuchi tuka place à na ba États-Unis 0041 77 51 28 930 donc Janine International koko ya happiness kala mingi peut-être aux ana bamboka na bango donc va préparer ba terrain on bandi déjà ba travaux déjà pour na théâtre toujours préparé on bandi déjà ou pas ben ouais scénario salama qui n'a proposé qui Gabi Kiwaka pour depuis Paya président Gabi na tournate et puis na contacta qui Iget au batutu ba yebi ba sepela na ye mikolo belé pe azo sala tête depuis aya na linga ka zala et puis tozala na ser na so za productrice azapeka productrice. Moi, c'est un pasteur Kouyitila, évangéliste Kouyitila Pacheco. Mère Nabiso pas jouer à l'okola productrice et puis actrice. Na linganga na na ba tête opena ba to ba manka ki bango moins trop et puis ba surprise ezebele et puis na linganga bina mingi na sala boulon na bana o ba kola awa o idéologie za na kati on a bina na sala ba réalité. Mais Michel Kabea balobi Kabea oui tu Michel Kabea hein Michel Kabea balobi merci ko la première dame de Lausanne mon nouveau sani merci ko la première dame de Lausanne balobi motem avec Belisha motem avec Belisha balobi le 27 hein le 27 Nazana bana Lausanne ont fêté qu'à fête à indépendance grâce à elle mon merci ko la première dame de Lausanne motem avec Belisha avait dit motalongo là où je suis 2015 2016 na PC Mbote Emeline Zemba ça na Emeline Zemba na PC Mbote Alain Django le roi de Chicago monio ozababe Alain Django le roi de Chicago Alain Django le roi de Chicago euro plus dollar est égal à prêtre moi Miraja le tout puissant moi Miraja toli à partir à 5 000 euros vraiment ça là merci vraiment ya Willy Etoka na yo longola pona ya Willy Etoka pona ya kakamabe pona ya Willy Etoka na kiparate ke nazala la ko wa ministre ça na dossier José de Londres félicitations pour na idée na yo ozo sapoto ebi mingi Caleb mutazo sala ba pièce na poto pour ya créer Sinaka poto na Kinshasa to moni poko tu masulango c'est bien déjà parce que oza grand alobi Oje Mayambu Oje Mayambu na peso bambote de la part de Jali Lukano balobi caméraman journaliste en même temps ya Congo Elengvedi na peso mbote Aminata Kabasele vraiment moi si balobi prêtre balobi moi si veut dire zala na ba espèce na kata sac ata moi 5 000 euros lokola Aminata et traînango na kata sac veut dire grâce mise à sexy en lien TikTok on a payé mbote. Je suis de Londres
nazaki la question na bosana pour bino ba leader ya ba groupe bozala compliqué lelo par exemple fille moko aza complexé azana libumu ami moni a se mirer a moni ke azana kitoko te bino bo préférer kara bo linka mo seka lokola grâce mbizi to le fimbi libumu te pembe ola osiliki likambo osiliki zawana osiliki ola dans la manoloba question nga j'espère comprendre bien te pour oza leader ozozwa tout à l'heure lobi ke ozozwa ba fille maintenant ba fille nyo surtout ba yeba déjà ata moto azana libumu to azana e ami moni lobi est-ce que de Londres ozwa ngai pona ba fille wana ko lobani po eza te kaka o fo moi c'est za kala ko la grâce musique kaka donc comme pesa ka ba grâce musique la sexy ba ko ta kana na groupe noka mete ba yamado bazana bandako ba ya tete moni ba rôle musupe bala na kana apparence ya mutu ba ko pesa yo rôle mobo yo za bugar et au sali no pe succès mais face mobo et eza moi jar et pesi moi marque pe batu bache mwaka ayebani makasi koleka muto boza omona kino aspect belé izaka teknoto zwa basa kitoko lokola ba mère anto motema ya maître Zefi mona mwaso avanda na paradis atambola na kiseti atambola na kara likolo so bokutani na nzela carne mateli yayo donc mère anto motema maître Zefi blague était moi c'est complète donc soka zape lokola yé ko pesa pe moi vrai ko pesa pe moi décor moi couleur il y a plein mais face tous en encore c'est génété à tous lokola maxi yaka ata oza lokola ata nani Inès Mandela moi so yanzela minu atsoka zo solo la matame kotaka yaka kaka ata oza lokola Wivin Batista yaka kaka donc boko chat décor ata oza lokola Julia Zamina moi si ya mwindo ya kitoko na kata Grenoble bokota kota kaka egosala manteka egosala moi vrai toko pakola yo langi makambo ekende kitoko biso toza ba formateur façon tout mutu ya ezala oyeba otozaka na posa osala mbeno yo kaka soni na oseka na okoka yaka toko pesa rôle o ebongi na yo po toko jouer pe na ba grand sapeur bato basala nzela ya Suisse lokola ba Gilele Emporio ba ozana kata film. On comprend ba Didier Masuki ba Zoro Mabiala. Vena o Didier Masuki a ozana rôle. Parce que le bife na pesi batunyo soto à Suisse mbote le 27 na quitte la bino ambele to fête indépendance. Na bi maintenant ça va play photo sur lango bien le 27 egoyinda tour suka na tournoi. Na souligner bien. Po batum suso monyo ngam na bengsi grâce mbize je souligne. Na zoya na po na zaki bato belé bato deux personnes ba bengsa kingai. Mais na garder na invitation à merci ko po za maman nanga a beng singaka na fete kana bana Lausanne vraiment merci maman ndengo soutenir nga kaka ndengo beng sanga kaka ndengo sala nga ba bien vraiment merci beaucoup lelo fait on a mingi tokota la présence ya l'agence les grands juifs donc bonne guérison na e kozala qui malade a sala ki opération mais nzamba sali grâce les très kitoko donc nan to mona mutamutema malamu ya ndengo na te ata na hôpital soki kotala mo na futele transport na poto ezala raté na bungsa téléphone bongo pesa nga numéro na e na opesa yo mais oyo ke tali pour intérêt to pour na malade lelo to na émission do moninga ka mota intérêt kaka na vinanga pour na moninga côté razo pesa doki yo lobi ba pesa numéro. Comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Je reste pour vous José de Londres, Sida Millet, les Balobi, l'artiste comme facile à garer, je souligne. José de Londres, par exemple, Wivin Batista, on a pensé à la question au Batista. Julie Batista. Comment on a compris? On a maintenant tangi Batista. Oui, Batista, no artère comédien, oui bien non? On a eu Batutu. On a eu Batutu. C'est un combo Batista. Bon Batista pour nous tanga na problème na ngai soko moni comédien wazaka na ba problème na batute ezala ofinga nga ezala okumisa nga ezala oimita nga donc naza muto na beta makamukara yango nde sala force nga na Batista bo wela nini Batista sa l'émission na Congo Elengi il est kaki na Congo Elengi na Mike je crois à ça la émission entre Mike Gloria à lobby émission à lobby qui ba comédien mususu bazoya na Kinshasa bazaka ndenge moko na ye mutaza na Kinshasa na bino atanga surtout à souligner surtout yo chose atanga ekombonanga surtout à souligner surtout yo tunga na scène
surtout nga na salini ke ata yo oza na poto yo na ye akende ka na Kenya pamba yo na ye bo ye kuta leki yo parce que aza pembe aza bogar donc boza ndenge moko aleki okuti malgré yo kipoto na yo sikoyo mutu pena mutu na yezo sala akosolola bongo donc Baptiste mutu na yo ezosala te nga no ede okaka tozala bato to déformer makambo te nga no ede yo peut-être okokoloba te bino musu bokoma ko déformer makambo po bozwa base na ba site na yokanga moto ezosala te yokanga neti nga nalandaka mutu alobi mabe na nga so toyokanaka te so na problème na otata na yoki neti émission nga na talaki te so na yoki quelque part mutu moko azoloba mabe na nga eke nga neti tosololaka na olandela ngo te neti nga Batista ti tokokufa ako ignore nga te nini okabela ebilia afanda na ndako na yo na uta kotala émission moko boye asalaki yo nga nalandaki alobi ke no ba José de Londres ba osala théâtre biso toalaki te toalaki na bandako donc ana droit ko respecter nga mais émission na loko oyo lobi nga natalaki yango te donc ti mokolo ekokufa lokola avant ya ye atalaka nga donc ana droit au respect na motali boma na kosile makambo na caméra donc na moni te feza eza bongo lobi na moni te feza bongo ponga mutu lokola nga donc na lo balika mondi melanga te ndimi yango te ta finga nga kuna peso na yebisi yo na yebisa yo siko na expliquer yo ti mokile ko kufa akoko finga ngate ana bino pesa bambanda mbote alors s'il te plaît bon esa ni ko katanga loboko so na pesi mbanda na mbote salinga nini mais ya lobi alekio na kitoko alekio na aspect émission eza soko lingi na peso titre tout un otino na texto pourquoi zo comprendre maloba ngate yo ndimaka onga na oyebisa yo grâce moninga José ndimana onga na oyebisa yo pas de souci avant na ndima yo moninga José de Londres nazaka complexité na yebili loba nzambe nde to loba na to solo no boye naza en pleine cas ya pembe ya solo s'il te plaît de kaka OK s'il te plaît na silisa soko reconnaître que batu oyo balekaka biso na kitoko na bambongo na ba immeuble baza ba grand batu ya mbongo bakufa batika biso obeba na ndeko note pona vanité toko leka toko tika nyonso oto obetela tolo s'il te plaît ekena pe beauté petango sala pe art pe beauté pe foezala fo ba bien pe eza ba ba ke ozolela musala no pozolela pe mbongo moi ba Samsung 6 so ebimi na 2 jours ozo yango fo ba yeba ke ozozo mbongo babiloko ve kokodio kwa sala les gamins de Chikapa nga José de Londres sina joie iloko bongo tikala batu na mitu na leki ve kokwa leki na kitoko tonga na leki na nini mais yo wana ezo concerné ka ye alobi aleki yo na kitoko ayi azana pembe aza muluba azana pembe ya solo afingi yo na émission nga na opeso message gloire à Dieu soka leki na kitoko aleki yo na kipembe ya ye ya solo kipembe na ye merci mais nga na kutana na ba mindele awa babota mapembe o santi pe na pembe na suki et vanda place moko ozo comprendre nazalaka na mindele eza na ngwe loko te donc ye azala na kini wala ozofinga yalo kitoko ya mutu eza mutu kitoko ya mutu eza comportement kitoko ya mutu eza savoir na ye tomona ba vilain bana basi bino bolobaka terme moko zala bogar na poche okozala na yo vilain elongi mezala bogar na poche nako telema wa kitoko ezotanga nga soki na ani loko te basi bawando leka ngai boye nga oni o bilamba lelo o bilamba lelo kamala te de lol pardon tellement koyela kama solo te de lol na saki na poser pardon lati na ndenga iti c'est la koyela kama so wana ozotumbola Baptiste o lakse bilamba nga naza bien formé par ba King Kesere Menea naza petit ya ba général Defao naza bien formé par bato yo kaka batiti le valoir mfumwa mputu koko swag mfumwa mputu ya vrai mfumwa mputu nazo lata bilamba ya lelo ngai ezate ke no griffe mo bato basalela yo ye nango biso tozo mama nazo linga na solo no makamba temenga na osala copie no makambo ya bien oyo ko edifier bato ba comprendre que yo lobanga na osala copie yo lobanga singa oyo ezana ikangama na veste eza yango moko te eza pe na tricoté oyo eza bilamba lelo balambi yango mikolo eza mpona ete yo poto au reva ba année des années wana eza minduki na nga na théâtre ezaka na mutu te avant nga azaka kolobela bilamba après nga nde baye kolobela après nga baye kolobela mais baleki nga pe te mpo nga naolata selo banorme nazolata selo banorme manete oyo ya lelo
Mais motomoko inspiré la question moko bien. Motomoko yebisa ngai alobi je suis de longtemps azaki na Kinshasa. Ils ont artiste comédien moko boy mais j'étais le nom pour pas trop de polémique na bin mikolo na dimine na polémique. J'étais le nom. Aloba nanga ki je suis de longtemps azaki na Kinshasa bilambo bano lata. Ezaki nango ya ngwanzu. Ngabi odo bilamba na o mo veste gaya kuto eleka kuto maboke leki kuto déborder kuto na taille na ye. Magola te sengaka fuza na lisu fu yeba te bilamba ngwandu so ezo banola ta l'Afrique on azoloba na yo na poto so comme ça surtout que liango c'est non edonde yo moni batu belé moni nazonga na momuke batu belé bagangaka a na poto soki na quartier na bango bakamoka bango na quartier batikala ko yoke mukolo moko ta lobela bilamba balaka ba yuma bankebere bango tobobo ba swapante ban tout ça. On comprend. Bah comment na poto awa ba eko yeba bilamba na facilité. Biso to lata bilamba ya passe ya likemba. Nga na obetelo ba histoire nga o regretter. Nazala na lobela bilamba na télévision mais na ndangu na ata na pantalon moko ya sika ya propreté na sapato te. Mais na leka na télé na utaka mbinza na ko defa na njili. Ah voilà question yango na yebisa na bosa na ekutu. OK na ko defa bilamba. En réalité na banda ko lobela makambo to za ba mure ya sap. Yango muna ba petit na biso mindele ba ogete gete biso ba lobi awa esika to zati yango muna ba petit na nga na ba lobela bilamba na encourager bango biso to banda wana to leka na banzela nga na za kolata pantalon muna pantalon ya muto munene e ko kangate na apena na tina mais na beta ga na bima devant bato biso tangela ngana oye na poto tangela ngana ni oyiko ko taper bambia kango bato ba lobela donc init to kenaka na makamla sisi question to kena mususu mozo kata bato ba rozwa kata te non aider yo po yo lobi ke émission lobi ke soki na bungi yo ozongsinga ngape na moni soko bungi na zongso to aider to mi aider. OK maintenant oye na poto oyiko kuta bato pe ba lobela makambilamba balata rapé na poto ngo yo pona yo je suis étant que oyebi makamba bilamba ofandi na ndako na yo omoni bato baleka na micro grâce mbizela sexy yo kondima na ntangala nga 3 personnes ka yo monike omonike ya yo abeta forme vraiment à respecter kango mon na poto ndenge yo lati jip na yo awa bato tuté ba sepela na ngo bato musu ba bien déranger ba famille na bango mais yo lati selo yo monike non ozala lobela ngai te chaussée de Londres. Tu prends mon exemple. Toza biso mibale yo zoloba na nga pe na exemple à Jali Lukano. Jali Lukano nenga la tona lati chemise nena nenga etete mais nga na lati veste mais na nenga etete ça léger. Yo mona veste ba sangisa ngona tisi moko lokola biloko na bino bana basi bolata. Et là on comme peu vantard hein. Non nazo solo na yo. Moni tisi yo ba sangisi na veste eza lokola body na yo. Mélange. Mais na nenga été mais muto azana kin moni na kin balata bilamba après 10 ans parce que poto naza na Kinshasa tilelo naza blédard naza kino ngana na koma mona poto te naza artiste na yebi na uti na ba souffrance wana pona na Kinshasa magasin bilamba za la rate place basala bilamba za la rate e utaka awa batu tu ba betaka tolo na kin e utaka awa ngana za kolata na tombola ngana banda forme na tombola na place baso bateka bilamba moins cher mais original. On comprend na ba ballon na moyena tangelo 3 saper ezate po mutu na mutala taka selon idéologie na ye. OK ça ba saper tangela nga 3 saper o monike ya yo ça va te bango tout ça va bango tout ça va problème na bango non na ozana problème na bango pourquoi bango tout ça va ba betaka selon bango mutu na mutu akenda liga la sombi o eko sepelisa bike no na obeta na opile batutu muninga pa ke kuna Patrick Meka na yebi bango tout ba Patrick Meka ba Didier Nzongo Trésor Ngando papa yoyo na yebi ni 15 wana kutu famille na pesi pas chinois mbote pas chinois et bien l'esprit a bien. OK c'est bon merci pour vous merci beaucoup c'était pour vous Chaussée de Londres merci beaucoup Chaussée de Londres ba projet Chaussée de Londres ezanine ba projet na ngai eza ebele lokola to bandi première réalisation na osenga penza bato bacha misu na bango pananga bachanga po ba soutenir nga musala na nga oyo bato ba ebelinga obeya wetu Michel Kabeya wetu ndina lobana tiluba na boka kai OK bato pena bato pena ba meka bacha biso poa baluka ba ya pena ba idée lokola ba ser na biso tete poto o pena o sentir pena mundu bato ba ser lokola ba tete poto photo respectant bango o sentir pena famille vanda abengisa bato ebele na poto même comment to yeka leka na télé
alobaki no ngai boye bato bayaka batiaka bamakelele oyebika mbonga mabende makelele ebele mesalaka rien so moto aleki na tele azolobaloba moto amipesaka respect akoya na tele tabeta toloke ngai agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motoke kolonga Dubaï koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans la quartier, la Moutouka, le Goya au foot à le même prix, au foot à Cameroun, à Moutouka, autant de lignes qu'il y a Moutouka, il y a moins de foot à Bissona. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï, je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. indi toza na bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est mon masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mando pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi capsa donc on a ibisi bino ba congolais. C'est nos Congolais des Congolais, na biso no Kenya pe la muki na masolo ngo. Ba Kenya pe ba mabe. Donc toza na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti. Oyo ka ngoka na sango. Oyo ka simbizi la sexa kuna auditete. Etali oyo ka na sango. Na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu. Tous les Congolais, vous avez besoin kumba kara danger. Agence assure. Moi, Mirajabu. Balobi Jaguar ezali Ezali petit tété Ezali hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi Mika Oh, site nini Oyo site nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eric Scrame ya komone la sexy Yena maseza mati kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez, chérie, Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée Congo Lengue